argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. 85. J'ai revendu ce poisson à 16 000 $. Et donc... Mbote na bandeko bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision lisolo et salut toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertale moto toujours na kati ya bato lelo na ye lisusu pona kosolo na bino bandeko na ba congolais pe ba congolaise na banzi bolanda ki déclaration na ngai po na koloba na journaliste ya RTNC monsieur Lushima ndenge azali kosala ba déclaration na ye pona ko diaboliser bato surtout oyo bakobima na majorité présidentielle pe ndenge na yebisaki yeke Joseph Kabila oyo azali kokumisa ye soki lobi alongwe ye muta kozala mutu aliboso ya kofinga ye pe ya kocritiquer ye. Alors bandeko nazali ko benga bino nyonso bandeko na ba congolais pe ba congolaise nazali ko sepela mingi na ba propos ya Moïse Katumbi. Pona nini Moïse Katumbi a lancé qui débat moko pona ko yebisa ba politicien congolais nyon surtout o bazana kat na gouvernement wana basala débat contradictoire basala débat wana pona ko lakisa mutu na mutu aya ko lakisa lolenge nini ye azwaki ba fortune na ye ndenge nini okomaki na mbongo po batu misusu tomoni bango ndenge bayaki na basapatu ya mbula batu mususu toyebi bango ndenge bakoti na politique ndenge pe ba s'enrichir. Alors ndeko na biso Moïse Katumbi Chapwe ye a sengi débat contradictoire na ba politicien congolais nyosu oyo bazwi mbongo na kati ya gouvernement wana pamba te source ya provenance ya mbongo na ye ebandaki na pêche. Cela veut dire famille na ya bango papa azalaki kosala pêche bango nyonso tu bazwi mbongo na côté ya pêcherie ya solo bokolanda image oyo ye moko Moïse Katumbi azali kolobake mbongo na bango to mbongo na ye ebanda na vie ya pêche azalaki pêcheur bokolanda image. Alors ba politicien pe misusu oyo yo bokomi na mbongo boya kolakisa biso commerce na bino bobandaki na yango wapi oyo bokomi na bandako ebele bosomi na États-Unis bosomi bandako na ba Canada na ba France ba Belgique partout bosomi bandako mbongo wana bozwi wapi source ya provenance ya mbongo wana bozweli yango wapi bolanda moi extrait oyo ya Moïse Katumbi ndenge apesi explication na Twitter que ndenge provenance ya mbongo na ye ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale nde bolandi yango bino moko bosali conclusion qui dit vrai. Voilà. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà. J'ai dû gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dû faire des économies à partir de 100 $. Et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Kafoubou chez un prêtre. Il m'a payé 600 $. Et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. J'ai dit, un prêt de combien? 3000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de 3000 $. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à 16 000 $. Et donc là, je sentais que je pesais un peu, c'était beaucoup d'argent à l'époque, 16 000 $. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Et quand il m'a cherché des contrats dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec 50 ou 60 000 $. Mais chérie, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de compter l'argent. 3 mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion et j'ai acheté un nouveau camion et 6 mois après j'avais 10 camions et j'ai fait mon premier million de dollars sur la rivière Luapula. C'était vers les années 88. Bon, si je mets tous les contrats que j'ai dû avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars
Et le papa faisait la pêche aussi, était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans